mais la makamona makasi fiançailles et là au monde de l'accès ceux qui m'ont les alliés na poto to mbala zana Kinshasa to bozana na ba ville aux alliés différentes et c'est la bino bola sana bandité na nzela ya réseaux sociaux non mon wana bien aimé eza communication eza batu o ba gérer communication baza. Est-ce que vous avez des solo là, même dans votre téléphone, entreprise ou la télécommunication? Est-ce que vous avez un pouvoir de la maçon? Bon, qu'est-ce qui prouve que Facebook, topé, réseaux sociaux, WhatsApp, Tony, ne peut pas la bisoté? Aujourd'hui, ils ont vraiment mon ensemble et ceux qui ont commis la pratique, on a compris déjà qu'ils n'ont pas papa l'anglais sous notre tuna bon tu es pas qui peut-être le na bana ensemble tu es pas qui pour ça peut-être na ba panga no kaka pour tout mon niveau même na ba musicien chrétien na ba musicien profond voire même na ba tu ya théâtre baso salango na ba sala nzambe ko ba tia ka biso ba pasteur pe lokola bino tozo mona baso salango papa eza pas toi na ba ya bino Jésus Christ comme Seigneur te tondenge nini alamuki na tongo nalingi na yoka basango mboka alamuki na 6 heures nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sango mboka qui cherche trouve Erika simbote nangana bino nyonso bandeko nyonso bolandaka ngana Erika Masolo na bisika nyonso bozali na ba pays nyonso oboza bonjour bonsoir na bino nyonso lelo na Erika Masolo tolingi empeto solo la na lisolo na makambo nyonso ekomi koleka na monde entier tolingi toyeba eza nini bato bakomi ko publier ba serse na bango ezala basi ezala mibali eza lisusu na valeur te yango lelo na Erika Masolo to yambeli bino moko ya basala ensemble pasteur Mardoché Malukanga asa pasteur ya église la divinité to yambie awa amekempe ko expliquer biso eza fin du monde to ekomi nini to batu mi to ezo sala lisusu te to nini yango to benga kiye amekempe ko expliquer biso lelo to kosola na ye bino nyonso bandi ko bozolanda biso boyoka ndenge papa akoloba la mutu nyonso azolanda biso na Erika Masolo ya lelo. Bonjour patron. Bonjour maman Gloria. CPL Makasi na ndingo invité na émission na Erika Masolo. Merci papa. Na CPL vraiment koyambami. Papa tolinga toyeba yango to benga ki ko mambo ezoleka potebina mamu nyonso dans le collège Nzambe na se eza l'état eza pena bino pe basana Nzambe. Yango to bengi yo toyeba makambo ezoleka na monde entier eza nini papa na ngai. Oyo batu kala ezalaka mutata mbula bolumbu ezalaki soni. Poto yebi mwasi baba la kaye na ndenge azomoma nzoto na ye po jamais okosomba kwanga o eza échantillon tuyebe okosomba ngote bato bandaye ko kasoni ko publier ba serse na bango ezala ba même mibali ezala basi lelo ekomi nango normal mwana mwasi mo pa kokota ne pe na douche ye mo kazomi simba na ye donc na yebite papa ekomi nini yango to benga kiyo o expliquer biso. Oui, merci mingi na ndenge okanisi ke to solo la moki parce que ba sujet abouye et ça va sujet va te belé penza ba beta ya mokara o total lelo mokili na biso eza ko kende vers makambo ya mabebele mais biso ba o bana nzambe to kamusaka biso soutenir parce que to comprendre que bilembo oyo nkolo alobaki yango existe comme na tango eza ko kokisama tant tozoba ke bomona antichrist bizoba ke no bomona antichrist à côté les mains quand ça te que antichrist moi voyez dans la forme ya lion dans la forme non Antichrist ezali moto déjà azali côté mais la Christ donc Satan va à koluka ba stratégie ebele pona koluka ko séduire bato parce que au moins d'abord Bible bina biso au moins il faut monter d'abord na respect d'abord ya nzoto na ye so tangi na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 pour bina biso ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez point à vous-même. Donc, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit a ouvert la katina. Donc, nous autres, nous dépendons de ce que nous avons fait. Nous autres, nous avons commis mon sang de Moussanini, à comme gérer un mot. Mais tout le monde a l'élo, mon amour, tout le monde a mon propre sentiment.
Sorotali même besoin na biso que surtout comme bilembo par exemple bilembo oh il est sous comment avoir wiki bato bakolinga plaisir ko les quand même nzambe yango zo mona lelo bato plaisir et mi batna makambo belé comment est-ce que moto ko matina courage yé moko ndenge et babota yi surtout sur lelo ozota mona tozoka mona waza déjà na 9 ans une fillette à 9 ans est-ce que maman ata soki na biso na Kinshasa to mona mapa mzuza ya mfungo abo sokola mwana na te 9 ans te 10 ans déjà moi so soki na balabala d'accord so na balabala te voilà mais soki maman mobimba papa mobimba oyo pe esi akomi mukolo akomi kozwa nilité na ye abimisi yango to pe yebo lelo to ba mission passe ba zala ba tumsu ba mo bazo komi bimisa mais ça misomoni azo solo là azaki na relation moko amoureuse na mutu mususu oh ya bomba ba vidéo obane ko partager yango na pe esinge biso na église toujours teleme na makambo na makasi fiançailles et là au monde de que ceux qui mobile azali na poto to mobile azana Kinshasa to bozana na ba ville ezali différentes et c'est la bino bola sana validité na nzela ya réseaux sociaux non mon ami bien aimé eza communication eza batu o ba gérer communication baza est-ce que vous avez solo là même dans votre téléphone entreprise ou la télécommunication est-ce que vous avez un pouvoir ya kolande la masona biso nyonso ba ko kolande na nyonso bon qu'est-ce qui prouve que Facebook topé réseaux sociaux WhatsApp tonini ko kolande la banina biso te ozomona eza makambo eza vraiment mon nzambe et ceux qui a commis la pratique on a comprendre déjà que non a bungi nzela papa nanga sunatuna po to ebaki ke peut-être yobi na bana nzambe to ebaki koka kozala peut-être na ba pagano kaka po to mon niveau même na ba musicien chrétien na ba musicien profond voire même na ba to ya théâtre baso salango na ba sala nzambe o pe batia ka biso ba pasteur pe lokola bino tozo mona bazo salango papa eza batu wana ba ya bino Jésus Christ comme Seigneur te tondenge nini. Merci mingi en tout cas na question na yo. Maintenant, on va répondre na bandina na tangi Biblia si manengo toko kota. So do tangi de Timothée chapitre 3 verset nango verset 4 balbina bisoboy. Bon, na banda na 2. Na banda na bandeli. De Timothée chapitre 3 verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Hein? Ami de l'argent. Ami de l'argent au moins tiens-moi pour ça pourquoi. Son moni makambo belo sur le tour des réseaux sociaux. Parce que c'est ça bénéfice. Hein? Bénéfice. Les autres sont mon na TikTok na ye. Ala que ça partie en autres babi que buzo bakane misu srani. Il nga itala. Ozomona. Au moni maman mobimba. Azolo bana vandi buena mbeto azolo bakeno je suis là, je suis prêt, si tu veux m'appeler, appelez-moi, c'est un numéro boué. Donc nous sommes que ça bénéfice, amour de l'argent. Mais batouana, basa l'église bakinarati. Basa l'église donc amour de l'argent et zo mabiso makambebe les points biso zo kamate. Dena biso que nobi sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, ils ont biso tout le monde. Les noms de baboui, boki qui réussi à nigi déjà minduki. Donc, comprendre que Babilembo, oh le Seigneur a bisé biso ezoko kisama. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Papa, maman, mbongo yo. Les lois bisanga moi sinini yo yakobo ya mobile zanambo. Mais papa, et ça. Les lois batwa sur na choix te ndeze kala. Mbaya moi c'est ça ngambala mbumina lingate. Et ça va sur moment de la société comment sur le monde démodé. On a linga mwali faza nzoto mikie. On a mbali faza équipe à souter. Les autres mbala za pigment. Soza kana mbongo na ozwa basi ndenge olingi. Yona bisio. Donc eza ndenge mona batu oyo tangi pe bana na nzambe, le basali na nzambe. Oui, faut comprendre. Eza miso baza passer na nzambe pe ya solo. Baza pe mabeti. Mais faut yeba. African takanani. Batuni avant na bango. Influence paix. Et ça le rôle moi nzambe oza moi nzambe na église parce aux ali ba sœur ba ça na nzambe baza o ba ba nzambe baza mais yo préféré na kozora moi si libanda
na sepelaki lelo na tongo nazotanga na citation ma pasteur Ken Luamba azoloba soki okozwa mobali to mwasi donc mariage eza lié à stratégie te po yo bongo lisa mutima donc bato na mariage eza lié mo stratégique okobongo sa mutima okomona pe mutu balani ndenge ka lingela ko forme lingela ki wana ndenge bokuta na bizali la makambo azaki nango na mariage tout muso ko miko plus pire muso be atika dika bongo donc il faut tout keba makasi bana nzambe o lelo baza séduit na makambo wana to sambela pona bango to sambela pourquoi omoni lelo tozomona technologie évoluer réseaux sociaux évoluent réseaux sociaux hier tout ça mais et comme on nous n'a pas timide on peut imaginer que film mo na venir bino mutalobate mais na réseaux sur na téléphone et moi zo milobela il mo nda abo sablem so ça mais on pas na moi mais abo ça combien de personnes dans ça ni botala ba to botala ebele osomona réseaux sociaux pe na simana ba so ki pelo ko ko lingangu mingi et comme une influence mingi keba et ça quoi mutu toujours dans un net la mukina tongo ya tata ko bisa nzambe Seigneur merci et ça raté papa loko la ka ozo mama loko la ka oza ko négliger prière ozo négliger ça na mutu no ko suka ko mutala mitaka la batu ko mutala ba nini ba sextape ya batu pe suka na yango e ko livrer pe na masturbation parce que mon sou a tel unité à batu et peut ça que pour ça ce que vous avez mon célibataire pour ça tant un mari de nuit personne à Colando tout le monde une église va te belé ben pour un mari de nuit sur Holandi na auto la vidéo de Gomo à ça qui une émission na mais ma kamona na idi ozeka moi na mosi mono na mama na yi mo ko se masturber azaki mwana mukie ipa mama sala ko pona nini mama wana zaki na mobali na ndako mais moi na mosi papa mama avant na kuta mama na chambre avant de sali boy a simba boy oui pas qu'elle meka ti et me ba mari de nuit coutu akomola so alali azoka mobali na ronfla mais mobali ça raté donc mari de nuit a comeli voilà mais papa tu eba ki kala ba tu peut-être la non ça ba bloka bongo to lobi ke mbasi bazo ki pe sou mibali te baza na choité tu eba kala peut-être ça ki pona mbongo peut-être msabi ke na lingambal mo aza na mbongo to na bongisa famille mais siko e combien ke mutaza na mbongo au moins azo sa ba busu ba poto tu ko mona to yebite soki ezake elongi ya bazu mutu bakati to elongi batie ba to yebite to mona ki elongi ya mama Lydia to tu ko mona ngo ye moko azo sala makabwana to mona pe awana Herman Kasongo wa sala ka théâtre to mona ngo to mona pe na kedo to mona pe na basala nzambe mususu to ba musicien mo chrétien pe ya mibadi po basala ba bloko wana to mona ngo pe to yoka misu baba ke zangate eza montage na yebite papa po ba misu ba bonga na ba vina ko bana ba mbongo maintenant mutu pasa na mbongo ko sa yeke to bazui kaka ka tout le temps ko sela ka ke eza montage me makanga bon na dine bisa ndena bande ko lubana et que batu bakokoma na bolingo ya nini ya mbongo ezala batu musu bazo publier bango pourquoi par exemple azoki mwasi moko boye dia azoki ka loka kwa sakana nae mais mwasi wana bomba par exemple vidéo nae mais et okomona quelques temps après nenge komela ki journaliste oyo nani bapimboma azaki na mwasi mano vivre ne kala baboyana ex moko et ça tanga un jour quand ça la mariage na ye officiellement ne sala ke ba ko sa nini ko ba ko publier bazaki na rancune na mwasi wana te ke yo bakama binemi ba nunte mais ezaleka ke mwasi moko boye ayoki kaka nenge salami pe mama Deborah local tozo ka banso la bio po asalaki vidéo moko boye abanda okumisa mobali ya boye oje wapi tout ça donc bon ce qui peut moi si on a ngaka la kisaye ke mobali ngo yozo ba oje wapi azo ka pe bato muzuzu donc tout ça donc il faut faire très attention na ba ta autosali moni technologie a évolué makasi montage za na kati tu es rappelé moi nzambe et comme ngana zo sepela blom muzuzu nzambe zo permettre on peut po ekoti sa biso moi nzambe faut tout tira ba garde fou ne ba fina biso et ça biloko muzuzu bio la porte pour la zobani tout me permis mais tout n'est pas utile ndeni moi nzambe ata et c'est mongo comme makasi ndeni moi nzambe ko comme maye mo razui mutu yo za d'abord ni à le suivre nini wana bomital
ozomona so ozosali attention te na babloka mike kaka babloka geste mike wana ba pratique mike ne osani et ko trahir yo moko. Donc papa ceux qui te comprennent bien na nyonso oyo se passer otozomona donc eli ko lobakeza na fin du monde. Et ça fin du monde mais ça des signaux ba signe oyo so ko lakisa biso ke tozo kende vers nini. Lelo tozomona kaka parti ya lobby to ki dans Europe kuna ezo ningana déjà. Amen. Amen. Tout que des zones ningana. Si vous toloba nini. Yo ngani soki zelo mboka lokola Ukraine ezo ningisa Ukraine ezo ningisa Russie ezo ningisa. Bato basa par exemple na ba Turquie bazo se mettre maboko. Bato basa na ba pays bazo mettre maboko. Ah, bazo banga pe. Est-ce que tout ce qui est vers la deuxième guerre troisième guerre mondiale té. Donc, et ça, biloko bana ensemble, tout ça, très très attention, tout côté la distraction, tout tika diable à envahir la vie n'a sauté. Ce qui réseaux sociaux, batumso mamona mabe, biso to kotisi réseaux sociaux pour tout ya sang malamu, pour côté la pe batu bilé to véhiculer sang malamu yakolo. En tout cas papa na pesi na zaki na sengo mingi ya koyamba yo na kati ya Ereka Masolo ya lelo okoko pesa 2 ou 3 personnes boté na bato bisika bazali. Merci na pesi merci la bande vous nous sommes 18 ans bolanda biso na robisa biso kaka bien aimé to comme na tamu oyo et sengeli mwana nzambe tozala très très prudent le Seigneur a le bien biso ki atiki biso lokola ba brebis kati na balu donc tout a très très prudent les diables azo luka ba les voisins moyens pour a luka nini ala kisabatu ke église esali musala mokote OK église lelo esali musala na pesi mbote na Sephora umba mavungu azali fidèle na biso vraiment ala na biso mingi na Ereka Info TV na pesi mbote na mama Yolande Kumbela et na bosente mama Yolande Mawete kuna na Mawete Tulomba kuna na nini na Hollande na pesi mbote en tout cas nzamba lola apambola biso. Merci papa. Tika ete nga pe na profiter na pesi mbote na nga na Mishka Kamba depuis Paris. Na pesi obambote belé babisu babisi kozali na pesi mbote nanga na Junior Yambela depuis Paris na pesi mbote nanga na boss Bonheur Mbuku depuis Matete na pesi mbote bisi kozali papa na Elimbuku na Gloria na Mbuku na pesi mbote na papa nanga ya bolingo papa Frank Mbuku na mama nanga Bernadette basedila na pesi bino mbote nzamba batela bino na pesi mbote nanga na élargi nzinga azala nkola azala sima caméra. Donc babi caméra room pas dans la kati ya magazine Eureka, en même temps Eureka Info. Moi si à me pousser talo. Donc la perle noire, la pesi mbote ici kozali. Merci na bino nyonso bato bandima ko yambanga na bandaku na bango. Bato ba se sacrifier ka er nyonso ko landanga Gloria Mbuku. Na pesi bino mbote to sengi na bato nyonso. Muto nyonso sepela ko mona na Gloria Mbuku. La fille en couleur, on a la fille en couleur, elle est en herboé. Donc, vous s'abonnez massivement à la chaîne Abino Ereka Info TV. Vous partagez, donc, vous pouvez saper baningue sengote, ou bah, c'est plus qu'on a de gloire beaucoup la fille en couleur. La peste bino son beauté, qui met ensemble dans la beauté, la bino son, dans la santé, donc, la gloire beaucoup, dans les labino trop. Formation et assure la fait des sociétés Oya Kinshasa Masolo ya promotion Kakanereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Maluka